Dega Esnet, Ngana Embela, Dega Esnet, Ngana Embela, yo. Dega Esnet, Ngana Embela, yo. Balobi chaîne côté la ngo Dega Esnet, tout s'abonner à massivement. Bojo bagaga solo, ben mission solo, ben formation solo, ben théâtre solo, ben film solo, ben télé réalité solo. Awa, makambe vandia tala, au sepela, aux éducations, au vanda, aux amael. Cliquez voilà na rouge wana, au côté na kati, au monde di sakanya malamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a na longwanga na koma na awa. Donc so ngomona Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana, landa li suna ngongane ezali ko église catholique na po ba notification nyonso e la ka wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DK Esnet. Donc on a katia ok s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba film moi pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala kanga kangena mpuna kumona mu tala munu na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamu pikwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yo zawapi pongana zana kati bokoto na kati ya DKS mama d'abord tobenga ba voisin tobenga ba ndeko ba s'abonner pour biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a pour aller makambuza yo moni image pour sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet. Papa Matadi tomonio awa na quartier Vundamanenga oza mokonzi oyo oza département. Bon, ngai vraiment nazali chef d'antenne ya Vundamanenga na département ya protection sécurité. Nde vraiment na yambi bino na esengo nyonso vraiment na yamba komona bino. Merci beaucoup. Tu es tala bino to ba condition kotoyo makambo zo kenenenge nini toza liboso ya bureau du quartier. Et nini oyo moko koloba na ndenge tomoni bureau du quartier na biso ya Vundamanenga. Vraiment esengo mingi pona motuna oyo tuni ngai eloko na ko sepela vraiment mingi quartier na biso oyo vraiment za quartier moko bon kokoma na koma ki ana monaki ke d'abord na lokola place moko ezaki lokola babosa na yango lokola place babosa na yango ba condition moko na kuti awa za condition moko za très difficile vraiment yo moko moni etana ya bureau ya quartier oyo zo gérer quartier mobimba ya Vundamanenga alors na yebité soki ba konzi babosa na milieu oyo so ba yebi yango te mais ça na kati ya commune na Mongafula eza na ville province de Kinshasa. Alors yango monique passe toza nango awa passe nanu ya difficulté makasa kata quartier makasa transport ezali pasi difficulté ya banda kutala yo moko so mona quartier bureau quartier soko koti na kati komona ke voir même ta ba table ezate la fois passée awa moi des autres moko lekaki ya moi ba leki basala ki ya ba panzi bureau ba dossier ne so boka na mai ba jeune ya quartier ba sali trouble na bureau du quartier cause ezaki nini. Bon, cause ezalaki kaka potala kaka moi ba makambo ka ndenge zala entre biso so ba konti kaka ndi ba leki ba salaki moi des autres moko mais surtout total bien ba buka kité moi makambo ka entre chef de quartier azalaki awa lekaki bon de somo lekaki ande ba silikaki ba leki ba panzaki bikanda alors ndi moni oya sikaye to so bunda donc ya banismo fina zéro donc tout ça ba document nyonso na bureau etikala souté chef de quartier siko munganga ndi omonike aso bunda po reprendre en zéro ba etikala wana eza makambo ya bango ya quartier za yanga ite.
nini koloba na kotala ba jeune batomboki koya kosala trouble na kati ya bureau du quartier oyo eza pona bango pona kolandela makambo ebelo ekipaka bango. Bon ezalaki po omoni bakonzi tozali boye chaque mokonzi azali na ememeli na ye. Bon mokonzi azalaki liboso awa puisque moi conduite na ye ezalaki un peu vraiment manœuvre asengelaki biso la police e ya koinstalle awa oyo utaki quelque part oyo ezalaki ma norme te. Tant bayaki awa bazalaki na condition moko ya bien te pona ko vivre awa. Alors ye moko chef de quartier on a longwaki alobiki no boko na terrain bino binde ko kolia. Bango baye na terrain bamonaki ke bandi tracasser na population nde population batunga maki makasi batungisa bino bino boza batube ko batela biso so tracasser ko to pesa bino makasi ndenge nini nde ba chene batomboka bayaki pe ba bapanzaki biro yango bino en tout cas tomonike bino ko sengi bofanda bati. Boni o jujaki maloba chef de quartier koyebisa baye la police kono boluka kolia na bino na ndenge mosusu. Bon ezalaki ka conduite na yebo ya lobaki eza commune mo quartier mo eza enclavé amonaki ndenge ko laisser la ba police te. Alors ce que yo mo kontozo zanga yiloba malama ko bisa ya belema na yo seke yo moko za vraiment muto yebina ko tamsa ke nani groupe te po muto atamsa ka population faut za nana mutema moko ya encadrer we bato na zui bakolala wapi bakolia nini bakosala nini ndenge zali nda zanga biloko lelo yo mo simbi sécurité boni siko yo zo mona sécurité yango uta ozwaki yango na maboko na. Bon vraiment quartier oyo omoninga ka sango ndenge kendaka tozwaki basango mingi tanga na niveau ya kuna ya centre ville ke kotoyo bakuluna bakimba ka Kinshasa baya ko bata makakotoyo mais banda na yawa na moni na ngai kuluna vraiment te kaka makambo nazo bunda mingi nde makambo ya likaya epa ya baleki komelaka makaya buna bwende nazo boma pe moto ekosila kaka yo kosila po bana soki mwana nakata ndako yo papa o sobokola ye soko koka yete seko za papa moko za no pe faible nazo bunda naza papa mobokoli nazo bunda pona bana pour que bana bazonga na nzela na lingite bana bazala na désordre. Moral ni opesa ba jeune ya quartier Vunda Manenga. Vraiment na sangisa bango so la monique moi likambo ezali na benga ka bango no baleki boya tala bobo ete tellement to za bata changement biso te na état de droit to lingi ke mutu tu amona changement. To na état de droit to na ndingite ke mbulunga to tika baleki ba melaka likaya na désordre basala ka boye puisque bana wana basala ba parents na bango. Bana wana zana ba parents bazana batata na ba mama ba uta na bandaku na bango. Alors ce qui moi na so éducation na ndaku te a profiter na qualité alors mona ko na divagation ba biso loko la sécurité zali to linga peto ko esa matin na sécurité to ko te kaka bana na biso. Ke bourgmestre zana bolingo tango akotaki la place na ye première quartier visitaki zali Vunda Manenga. Bureau na biso ezangi porte ezangi fenêtre ya malamu ezangi kiti mesa ya malamu nino ko senga na bakonzi ya mboka pona bureau du quartier na biso ya Vunda Manenga to la malamu ezate ba chevron malamu ezalite nino ko loba na tina na yango na ba kontina ko loba boye Vunda Manenga ezali ville province de Kinshasa to na kati ya quartier Vunda Manenga na commune ya Mongafula to na posa bandako ya boye te oza bureau quartier te esa ba kontine ba bonga mabaya ko sala biso loko ezaki ezali bijou tango mutazo kota na oza place d'administration fandi bureau quartier za bureau ko sakana nango te efeza la bureau bato oyo te bato so ndako ya kitoko bache place état civil bache bureau ya nani ya quartier kitoko bache bureau ya la police ya bien et puis ngai pe na sécurité pe na sana bureau na ngai protection et sécurité ezali moko ya mwana abimi na maboko ya IDPS nde yango monike na sengi vraiment na chef de l'état acha misu na makasi na protection sécurité to sala musala makasi na terrain vraiment na Kinshasa oko sotoka place moko na kwa transport na 500 francs receveur akangi portier ya mutuka azocha 1000 francs to ko zo to tika na la police boni osala ka patron na quartier Vunda Manenga vraiment awa na quartier Vunda Manenga nazali na ba agent nazana ba agent on asalaki oto yokanaki na bango po basunga ngai to sala musala nde bureau wana nde nasala système ko câble équipe po awa na quartier to zana bakulu na temetana na miibi moi miiba zake mwa ndunda mutu atiga zui mwana atiki nde to bunda makamona pe sila kan luka chef de l'état otoke na kan luka wana lokola vimba mokonzi mboka aza homme du terrain na mone ma chef de l'état na betelo maboko makasi mokonzi oza homme du terrain na ko senga na yo ke nzambe a protéger yo o chelso miss o komaki na njibra brasserie donc njibra brasserie na Vunda Manenga à peu près 10 km au moni Vunda Manenga ngi ava total pont total na place bato soins médicaux toko mana total à centre na biso ya quartier Vunda Manenga et on se retrouve tout juste après. Hôpital ezali mais condition de zanango est-ce que tozana pharmacie est-ce que tozana ba condition ya bien banque de sang ezali bana ba osila makila awa ba soke ndoluka neti mwana sili makila siko era centre awa monike makile sili balabino transfert kene Kinshasa kuna zo kende kuna mwana wana est-ce que zo sinda nzela soki nzamba pasungeta mwana na kufa na nzela
omoni ke manque à gagner déjà place ça qui a l'intervention mais dans la distance on a déjà ya on sengi ke bâti la so banque de sang bâti la so pharmacie ya malamu ministre de la santé yeba ke quartier Fundamanenga ezali na centre munene ezali awa pour la population ezali awa population ebele ezawa tozala bamboka ebele ezala bakati kuna bato utaka kuna baya kozwaka soin awa mais tala condition ya hôpital kisi ezali te gouverneur de la ville de Kinshasa papa tozomona déjà ba action zo salama ba action na zo salama tozomona yango mais tala pe quartier Fundamanenga bauti ezate awa ezalo kola kuna niveau capital te pobiso lokata kane machete banzete nzela fe kata makokatama pa ufezala brouette ezala machete ezala babiloko ezaka basala ka musala ya propriété ya salongo ndi yango na sepa gouverneur mais numéro 1 to lingi hôpital ezo pharmacie ezo banque de sang ndi yango moni ke moi kimi ko sana kati ya quartier Fundamanenga mai kutu sabu na miniti oyo tuna konso bato bazomela mai yao na tamboli to sana plus de 3 sources yao ba source ona soki mbule beti mai oba mama bazo kunyata ezo songa suna ba source wana condition nani ya mai komelezana no pass ba aubergine ba dongo ba nini o boliaka na Kinshasa eutakawa tongo etani aketoka mai komela aye atuti fufu machine ezate atuti fufu na maboko alongo kuna che mwana na mukongozi sana chena mutu wake na zamba agunza mi aloni bilanga azisu mwana chena mukongo ya atuti supu fufu na ponduba na balia na butupe papa kotika ete siwa yebisanga mama ande ngwana foko sunga mokonzi komini ya Kimbantseke ba bénéficier mai moko ya malamu mais ka soko tali mai yango ezo utane na ngambo vraiment mai wana ezali régie des eaux ya Lemba Imbu régie des eaux ya Lemba Imbu ndenge na landela qui fait servir moins plus de 6 communes 6 à 7 communes bon na yango tozolo bakaka tala mai ya biso moko mai na biso moko commune na Mongafula nde abimisi mai wana mais na nimite koto tozongo naza sir na nimi nangate ko ya puske ne na somanda ba sala ba choba nini awa sina mona ta chomo ko to tozolongwa wa na centre na biso ya Mongafula zone de santé na biso toko bato tala pe condition ya pont bon oyo vraiment e bana kombote eza po makakuti o mande zo ningana te o eza po makaku donc ya bato bakatsa ka awa donc eza ko mesana po tala kaka ti o moni po oyo ezali po esimbi quartier Fundamanenga nyonso po mutu wakende kozwa 10 francs na Kinshasa po mutu wakende Kinshasa soit 10 francs il faut leka na pont oyo makala ekatsaka pilipili awa ndunda awa nyonso balonaka bakatsaka awa alors pont oyo ezali ya l'état te ezali organisation ya bato ya mboka basorganiza nde balukaka un petit rien na pont bakatsa bafutaka mbongo okoleko fele te so kati ya otika mwa 200 francs saka makala 500 tala condition ya vie mutu ao vivre nango asali mo saka moko makala kende koteka po abika nango me akomi na police komi condition mususu po kati ya po va pesa 500 francs nzoto mutu pe kati ya 200 300 francs eloko wana na mai ozomona wana eza eloko ifale ke bachela ngo pont po ata mutu ka ikatsa kotoyo pont ezo relier de communes Mongafula na commune ya Ntsele esimbami na banzete na basinga lelo yo pont ekatani batu likolo ya pont nini okoki koloba na likambo ya ndenge wana kutu okoyi na place malamu vraiment journaliste ozali motuni ya solo pont oyo utaki kokata na pas même une semaine nzete munene utaki likolo kuna mai ekomaki tiko to oyo yokaki enondaki de bonhomme o bato akotelaki mai biso a pont oyo ekatanaki alors na boma 2 jours na fanda kaka wana po bato bazowela kutu akatsa kaka tana singa akana kosoma ko bafuna ngambo po ekatani banzete nyonso na meme na bamama bazoya kutu baswanisanga ya mokonzi tokolia nini na bana tofanda 2 jours pont ebonga te mais ti omoni ke mwa kable oyo député moko apesaki biso kozunda nde omoni ke bayaki awa bayaki kosala po abongisa pont oyo mokonzi kawa ezalaka bato baza na matanga baza na deye esengi bakumba nzoto ya ndeko na biso atiki biso donc likambo nyonso oyo ezake ya ngambo Fundamanenga cercueil elekaka awa na ebembe na kati auti morke na njili auti morke na Kimbantseke o ebembe yako to akoleka kaka ndi awa baleka awa bato bakatsaka ngo bangoyo bakatsaka bimbe bangoyo bakatsaka bibembe nyonso yaka nyonso bangani bakatsaka o mutabeli o totyaka na mukongo tomemiye tingambu o hôpital o seti na babifunda nyonso tomemaka makala nyonso mishasi nyonso masango ekende toleka oka na pont oyo tokomi na butu éclairage ya malamu eza te mpo bato bakatisa ezalaka ndenge nini bakatisaka voire même ata torche eza te bamosusu mpe torche eza te akatisaka yango et puis place oyo eza place moko ezosengaka fo sécurité mpe ezala makasi po population ya mboka ekoki kolala munguni akouta na ngambu koto oyo bazoka koyibaka biloko ya bato koto oyo alors ngai nakomi na devoir ke fe naluka ke mwa ekipe moko ya sécurité ezala wana maintenant na condition malamu te ata baagent naza na bango abakosala mosala ndenge nini tosala tana eloko esala so sécurité te
ba wana ba yaka la ba machette ba yaka la mo ba mbeli mo mitonga yo kolingo tia sécurité na pont wana mais ozoluka liwa mais soki batieli biso ke mwa biloko ezaki ya malamu babongisa biso condition kotoyo nyonso ekozala nango na kimia mais babongisa nde pont l'état eza charge ya l'état bato ya koto baza bana nde ya l'état bato ya l'état azwa charge na ye nini okoloba mpona bana biso ya mike bakatisaka na pont okende zonga bana bakatisaka bongo soki mona katisaka oketanga wapi bana bazotana nsele batanga na monga fula bana bautaka nsele bakela kotanga na monga fula bakata kaka awa voir même 3 4 5 baleka kawa awa kaka komona nga mama Vero tomoni awa na quartier Vunda Manenga tomoni condition ya bureau du quartier tomoni condition ya pont nini okoki koloba na bakonzi ndenge condition na biso tozobika kotoyo eza malamu te biso pasi na biso awa bapapa na ngai biso awa pasi na biso ezali liboso pont oyo bino bomoni oyo bino mpe bakonzi bokomona yango mpe na filme kasi pasi na biso ya pont ezali soki mbula ebeti makasi mpo oyo atuka ekangamaka banzete nyonso ekei na mai donk tozalaka le mosusu une semaine moye tokatisa na ngambo kuna ezali te tala kaka une semaine soki deja tozotambola te bato ya koto bazokota te kuna mpe ya kisasa bazokota awa te antuke kozala biso pasi mpo na nzela ya kolia na nzela makambo ebele ta mosusu biloko na mboka esili mbisi eza te mungu eza te fufu eza te donk ezalaka biso pasi ya mbala mibale antuka tosengi nzela toza na nzela ya malamu te outa sekomafi antuka okoma ti antuka ti dingidingi antuka eza biso pasi ezali biso pasi mai surtout soki mbula ebeti tozwaka moto te donc ekonyokama souffrance ya kosaka donc nde toza awa soki mbula ebeti antuka tobimakisasa te na hôpital na biso kuna bino mo bakonzi bokomona hôpitali ta mosusu pasi ya butu toza na pont te toza na nzela te hôpitali mpe ya malamu te pasi na butu tokosala ndenge nini toza mpe na la polisi ana mboka na biso maninga toza la polisi te parce que la polisi epesaka neti biso bamama ndeti lokumu neti mwana moke soki amanke ngai naza na droit kosimbisa na la polisi mais awa toza na la polisi te toza mpe na bureau ya quartier te bureau ya quartier tala la polisi eza te policier akozala wapi akolala wapi eske ndeti ngai nakokozwa bapolisi elalasa bango na ndako na nga eyosalama te yango na bakonzi tosengi antuka bosunga biso na pont bosunga biso na nzela bosunga biso na hôpitali bosunga biso na mai ya komela toza na mai ya kitoko te mbula soki ebeti omona mai nyonso to etondi moye tomela mai ya kitoko eza te oyo toza nango kaka yango wana oza mama nini okoki koyebisa na première dame na biso mama Denise Nyakero en tout cas aza mama atia biso poids na makambo nyonso nga na lobi bino mo bomona ngo na image atia biso poids en tout cas apesa makambo kuna na bakonza likolo en tout cas batia biso poids basalisa biso basunga biso na nzela ya pont na nzela ya mai na nzela ya hôpitali na nzela makambo nyonso oyo bakomona na image en tout cas basalisa biso bambote no pesi na banani napesi bambote nyonso na bakonzi nyonso ya leta ya mboka Congo napesi bango mbote en tout cas napesi musala malamu merci nde tokutani biso na biso bandoyi ndoyi nini okoki kobakisa na makambo nyonso mama Vero uti koloba bon nalina bakisaka boye biso awa bayaka bavisitaka biso awa na Manenga visite elekaka ya mingi mais tomonaka réaction te donc soki boye todéclare suka nango boke na bino donc tout le monde a réaction moi tout le monde a une réaction de bino boye awa tout le monde a une tour na bino ezala pena différent na ba oyo tout le monde baya pour bayaka bazwaka na bango ba image bakendaka so bozwi ba image boke mais oyo nde pena tozana posa tout le monde ke changement pene koti donc tozana posa tout le monde développement ekota na oyo tozana ngote tout le monde na popon to sala net biso to sala na poto ozo mo ba 200 ba 100 fois tozo bongsela ka pont donc biso moko tozo bongsa pont na biso poto le kaka sans biso to sa te to li le tande akota makambo pont eza mabe o to le ka o eza pont fallait pas to le kaka toza po sa pena to changer donc tout na bino to mona ki développement koti merci biso musa na biso eza cause information ko tindika information et puis ko komisa yango et pas ya bakonzi ya likolo po basala eloko donc biso musala na biso eza kaka koya kozwa bantsango pe ko tindika bantsango donc ko sala etikali likambo ya bato ya likolo yango na biso tolobaka biso na bino toza bato tolala resika moko po ata mokolo moko te tokolemba koya kotala bino awa na quartier na biso toloba na mwa muke eza na bamboke belé tel que Manenga dingidingi kimpakasa bamboko nde esimbi ville na biso kuna menzela na bino
na yebite nino ko yebisa na bakonzi po bato ebele bazo bika kuna na banjil na bakimbanseke biloko ebele eutaka nde koto ya likolo menzela eza malamu te ni okolo bana bakonzi. Bon na lina loba boyo bazwaki ide bazobongisa nzela tozala posa pena ekoma ti koto yo po tozala à l'aise po tozala babiloko ebele koto yo etravaillaka te toza mpe na bato oyo bafale batravaille donc toza na décision ezwama pena na nzela nde eza problème makasi. Oza jeune nini ko senga na ministère na biso ya jeunesse nini oyo akoki kosala pona ba jeune na biso ya quartier Vunda Manenga. Bon wana ezotala bino bakonzi nde mbokozwa décision ke ete na mboka bo inteli tozonyokama bino nde mbokozwa décision. Est-ce que bekola malamu ezali? Bekola ya malonga ezali mais ezo fonctionner te. Donc eza na travail ya malonga te. Cause eza nini? Cause eza ke nzela eza mabe toza na condition mabe. Donc condition eza mabe toza baenseignant bafale batravailler mais travail eza malonga te. Donc nzela eza mabe pont eza mabe donc makambo ya malonga koto oyo ezalaka te. Pasi nino monaka moto alingi atanga bekole ya likolo na institut supérieur siko azolongwa awa na Vunda Manenga po akende ntango mosusu ti IPN po akende kotanga bakelasi na ya likolo. Parce que koto toza donc bacondition moko ya mabe nzela nanu mabe tozofuta transport tala koto transport cher po okoma na kote ozolingo ketanga donc eza mwa passe nzela mabe. Merci beaucoup. To sepeli koyoka yo ndoi Fortuna. Tomoni on a Lox, oza artiste. Naza artiste papa na yembaka. Oyembaka? Ozobeta musique nini? Kaka musique kaka DJ nde tuyembaka kaka na ba quartier. Na ba quartier. Oza nze momo ya yo oyebani koto ekanga pe Vunda Manenga. Eza banze momo ebele pe ba ninga ba yebi o na yemba a. Pesa biso na acapella bon to ozongela on a prochain numéro to sala spécial moko pona yo et puis pe pona ba DJ mususu oza na bango koto yo. Toluka toyeba ndenge nini bo evoluaka kote na bino ameto wana posaka tozwa akapela toyoka Fortuna ndenge ayembaka epi ndenge bato basepelaka na ye. Bon akapela oyo lakosala mwa minute moke kaka po toza presse eza kaka mwa moke. Iyolila tulilaka na manenga ke chinois yakenda ye tulilaka mokoto akenda nzengeza divine yo tukubolela yo mokili mabe o totala mokili fase o totala manenga fase tokatisa na bapo ya mabe o tokanisaka o esengi bakonzi batalela biso nzela tozopilike o bamasa bazonyokama bopitale fase bon wana kaka nasali mwa kapela moke kaka. Merci kobeta maboko mpona ye moko. Vraiment en tout cas c'est bon to sepeli mais bato ebele bamonaka bandeko na biso bayembaka ba DJ babengaka bango bavoyou bazwaka bango na baforme ebele nini okoki koloba na bato nyonso bazwaka bandeko na biso babetaka miziki oyo ozobeta bakalifiaka bango na bandenge ebele. Bon bamisusu bakoma komema miziki na ndenge ya désordre bamisusu akoyemba bien mais akomi kokritike bamisusu mpe akomi koyemba babiloko ya bêtise donc musique ekota polémique ya mabe donc bakoma komema musique eza bamisusu oyo bien mabe bakoma kosangisa bango mpo musique bamisusu babebisa. Nini okoki kosala mpona bensanito ekotaka na banzembo na bino? Bon eza sikoyo mutu ntango ozocreye baaction na yo fo creye yango na voix normale mpo oyo eza keye bapublike mpe eyoka yo soki ozocreye babiloko ya mabe ya salite mwaye batioka eza te. Nini okoki koloba na balanga nzembo lokola yo oyo na kati ya miziki na bango bensanité evandaka na kati? Bon seke fo baranjaka bamiziki na bango bamiziki ntango ozoyemba fo oluka oyemba à l'aise mpo bamikolo mpe bayoka yo ozopesa mwa conseil na nzembo oyo ezaki mutu avandi azoyoka yo. Oza na nzela ya singa numéro ya telefone moto moko mpe ya motema malamu akoki kolanda o na chaîne na biso oyo akoki kotindika o na miziki na okende mpe mosika. Bon nga na miniti oyo telefone ezotravaille te mpo pili eza obeba nakoki kopesa mpe ya ndeko nanga mosusu likambo te 085 55 088 0D. Okay, message ni ya suka okoki koloba mpona condition ya nzela? Bon message ya suka ezali ke nzela se bandaki tomoni apata se koma fobasa déjà nzela alors continuité ezala nzela oyo na ville professeur nchate suki na dingidingi ebandi na quartier Angile et suki na dingidingi mai moko eza wana ndi kabisa na Congo central.
Dega Snet, ngaina embela o Dega Snet, ngaina embela o yo. Dega Snet, ngaina embela o yo. Balobi chaîne côté la ngo Dega Snet, to s'abonner à massivement. Bojo ba gaga solo ba émission solo ba information solo ba théâtre solo ba film solo ba télé réalité solo. Awa makambe vandia tala o sepela aux éducation au vanda aux amaele. Cliquez wana na rouge wana au côté na kati au monde di sakanya balamako. Ah oui, balobi basabona kaka abonnez-vous massivement balobi na DKSnet. Ha? Quand on a le longanga na koma na awa. Donc so ngomo na Aminata son père autrement dit moupende électrique, autrement dit moupende inga na kata DKSnet balobi awa ndeto zali awa. Donc cliquez ka place wana rouge wana landa li suna ngongane za ko église catholique na po ba notification nyonso e la ko wana awa. Awa, boko le latina suka tozaka ana DKSnet. Donc on a katia ok s'abonner yo mekuisa inki mekuisa DKSnet na DKSnet kwa kukangela ndila ngeke mona bagaka tintunga ngemona be mission nuance ba filme mo c'est pas comme les autres mupis mabidi na lungwe na ba chaîne nyonso botala ranga kanyana mpuna kumona mu tala munwa na chaîne na beto kitoko ya sika nuance ya na bwala na beta tange na kanda beta sekisange mbokelengi mukezola buna ve mbokelengi ame muta sekisange tout la fois mo manisha nge kanda nge kuma kukina kina sala bonso nge ninga na kaka na $10 rampamba tamupi kwa ba 500 ben s'abonner massivement check c'est pas pareil c'est du maïs ya mobimba DKSnet tout s'abonner biso nyonso yoza wapi ponga na zana kati bokoto na kati ya DKS mama na bord tobenga ba voisin tobenga ba voisine tobenga ba ndeko ba s'abonner po biso to comme na biso a to teki kuna video to komi a to vandi sinon a po ani makambuza yo moni image to sentir donc awa bagagi ya kitoko ba film ya kitoko ba émission ya kitoko ba elubu olinga comme la vie réelle ya ba star na yo s'abonner ka a na DKSnet.